Na pesi bino mbote balandi ya magazine Zoom Congo Plus, bozalaka ebele o bolandaka magazine na bino partout dans le monde entier, bisika nyonso bozwami. Nayebi ke bolandaka biso na YouTube, na Facebook, sur TikTok. Tokoti mbula sika na souhaité bino ba meilleur ve mbula malamu 2025. Lelo toye isusu na impact sur magazine na biso ya Zoom Congo Plus, toye isusu na makambu ya sika. Lelo tokolobela sur le bilan. Nazanga mokote eza wa bino Judith Safi, nazanga mokote na plateau, nazana mwana mboka Makusa Excellence, o toko partager na ye sujet oyo, pe tozana mituna o toko tuna ye. Mbote mwana mboka Makusa Excellence. Mbote Madame Safi Kalumba, mbote na bino pe nyonso bakolanda biso partout dans le monde entier, na Kinshasa, na France, na Angola, partout, banamboka na pesi bino mbote, donc tozali wana pe ba merve na bino nyonso, voilà. Mwana mboka Makusa Excellence, tolingi toyeba, tangu tozolobela sur le bilan, oza ko définir yango ndenge nini? Merci Madame Safi. Bon, na ko définir bilan étant résultat global, hein, tout résultat final. Oyo mutu azali kosala après une période bien définie. Tu vois, par exemple, où vous voyez naba entreprise, tango bazali ko banda année à partir du mois de janvier, ceux qui ba commis vers la fin de l'année au mois de décembre, entreprise to société basalaka bilan inventaire général bayeba nini bateki nini batekite, qu'est-ce qui est marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Wana izali pona ba entreprise. Donc le bilan peut se faire aussi na couple, na kati ya couple, na kati ba foyer, parce qu'il y a aussi des foyers oyo babanaki année loko la bakosi sa année té, tu vois. Et mais Dieu nous a mis à celle bango grâce ba silisi année ba comité na suka yambula. Parfois si ils sont vraiment sages, ba oui ko vendre na fin de l'année avant ba ko tambula sika ba sala bilan ba eba tutambula ki ndenge nini. Il y a des familles comme ça bien organisées. Il y a aussi des personnes comme ça, bien organisées. Sur la tambola tamboli, na suka nyonso ya vinaye, il faut à ça la bilan ya vinaye. Il y a aussi bilan, n'importe qui, tout le monde peut faire le bilan. Donc, nous avons ça la bilan, ezala pour na misala naye, pour na vinaye, pour na bana, ndenge atamboli na année, tu vois. Donc, mbokapé, il faut ça l'appeler bilan. Donc, d'une manière générale, nous avons que bilan ezali période bien définie, oyo mutu atamboli, a traversé na suka nango alobi na telemananu awa, po natala place na wuti, na place na komi, est-ce que na tamboli malamu, est-ce que na réussir, to na réussite. C'est par là de babengaka, mutu a la rétrospection, topé bilan ya vina. Merci mwana mboka Makusa Excellence, toyoki yo, soki na comprendre, bile zande tolobaka, tala sima zonga mutu, omitala soki otambusi vina ondenge nini. Bon, mutuna na ngai isusu eza boye. Pona mboka na biso Congo, bilani yozo sala pona Congo, zomo na Congo. Congo na biso to avancer, to reculer pona yo bila Congo eza ndenge nini. Merci Madame Safi. En tout cas, mutuna na yo ezali tellement kitoko makasi. Merci beaucoup pour na mutuna na yo. Pour na mboka na biso Congo, tant on a kota la Congo, parce que là, tous en 2025, mais aussi na 2024, kota la Congo, Congo yangai, Congo na yo, ndenge totamboli, en tout cas, Congo eza na recul ya makasi. Oh. Oui. Ndenge. Na ko expliquer yo comment Congo eza na recul, parce que peuple congolais toza ko rêver jusque là, toi ko rêver. D'abord ko banana ba konzi ya mboka. Si na congolais ya suka. Toza ba donc c'est dire bazali parce que toza te so na bi toza c'est que ndanga pe na kati.
C'est-à-dire, bateau déjà te prendre conscience, il y a la vie. C'est pour ça que toi, côté, bandeko, il va comprendre, babi mana ignorance, parce que conscience, conscience, il y a la vie. Alors, Congo, ezana, ezongi sima, sur tous les plans. Politique, religieuse, éducation, santé, tous les plans Congo, ils allaient par terre. Donc, to leki même, to zongi même, le rôle to zongi série, il y a esclavagisme. Parce que, premièrement, ba konzi o tozana bango lelo, soko tali faso ba komi mamboka, ezali faso moko ya mabi makasi. Deuxièmement, peuple congolais a sa plongé makasi na distraction. Congolais azali plongé makasi na ba futilité. Congolais azali plongé makasi na haine na jalousie. Donc tant qu'on changer té. Vous avez un Congolais a toujours continuer ko inande konaye, ko bundisa nde konaye, ko luka kende konaye amona bola muté. Donc babiloko ya ko sala ke Congo na biso ezala toujours ya kozonga sima ezali biloko wana. C'est voilà pourquoi bilan ezali très important pour les Congolais surtout bayeba kovanda komituna na oti wapi pe na okende wapi. Madame Safi. Donc il faut Congolais amituna ndeko nanga Congolais place yo ovandi place yo zwami, il faut omituna ka mutuna wana na oti wapi pe na zo kende wapi. Voilà. Merci mingi na réponse na yo pesi biso. Siko ndenge na koyoka yo koloba boy. Olobi ke Congolais il faut amitunaka na uti wapi pe na zo kende wapi. Mais yeba ke Congo eza na ba dirigeant o ba dirijaka yango. Siko na ndenge mboka na biso ezo kende ata Congolais amituni akosala nini parce que mboka eza na ba dirigeant o ba dirijaka yango. Soki Congo lelo ezo avancer eza faute ya Congolais. To eza faute ya bakonzi ya mboka. Motuna na yo ezali kitoko mingi Madame Safi Kalumba kotuna ke problème ezali ya bakonzi to problème ezali ya peuple. En tout cas, problème tant le problème ezali na mutu parce que babarambisa bana d'abord kopola na mutu. Ozomona na kati ya ndako bana po bazala éduqué, bana po bakola malamu batalaka lolenge ba parents na bango bazali ko se comporter. Ceux qui bazali na ndaku oyo parents azali momeli masanga azonga na ndaku na kwiti. Ceux bana kati na ndaku oyo bana bakomona mama akokotsa mibali na kati na ndaku. Yebaki bana wana nyostu oyo batikali o bana kati na ndaku wana bakosala ba n'importe quoi, bakosala ba désert grave parfois libana même ya ndako sans que ba parents bayeba parce que ba copie yango na banani na ba parents, c'est-à-dire ceux qui lelo mboka na biso ezali ya ko beba makambo eza ko marcher te ezali d'abord problème politique, ba politicien ba autorité ya mboka na biso ba kolakisa bonne volonté te ya ko aider Congolais amizonga amitsa na molongo amitsa na nzela. Excusez ndeko makusa par là yo ngolo baké eza faute ba konza mboka. Nalbi que bien Congolais yemoko pour a changer ezali moi passe. Ozomona. To tambol pe na moi ba mboka ebele, to leki na ba mboka ebele na bana mboka to moni comment soko comme na ville mususu ozomona citoyen ya mboka wana loleng ala ko se comporter pour azako banga ba pesa ye etumbu akobanga ba mande pour na nini l'état azako ko vivre. Donc mboka o l'état azako vivre te, l'état azali respecter te, ezali passe pour au moins un changement et côté na kata mboka ana. Donc problème ezali d'abord ba konzi na biso, il faut ba banda côté ya peuple congolais na ba exemple ya malamu. Mais le mal que nous voyons dans notre pays la RDC, nous avons des dirigeants au bas côté ya peuple congolais qui moyibi ndeni ya ko détourner mbongo, ndeni ya ko boma ndeko na ye, ndeni ya ko yina ndeko na ye, ndeni ya ko sanisa ndeko na yo. Tu vois, ba ko pesa exemple ya malamu te. Et surtout na ba régime nyonso o to kolekisa na kata mboka na biso ko banda na Mobutu toye na Kabila toye na Félix Tshisekedi, c'est-à-dire nous n'avons pas eu jusque là
ba Congolais oyo bazali ba patriotes o ba na bolingo ya ko changer vie ya peuple congolais. Voilà. Merci mwana mboka Makusa pour la réponse na yo to comprendre nayebi ke boza ebele boza kolanda biso mais bobo sanaka te bo s'abonner bo partager émission o eye vraiment na impact makasi na mbula 2025 o bo s'abonner bo partager bo aimer pe lisusu. Bon mwana mboka tozana na mutuna mso na otuna yo babengaka yo l'homme atynique de plusieurs couleurs. Et puis, babenga ko sous pasteur de la presse congolaise. Okoki koyebisa biso pona nini bakombo wana. Yo mutu moko, l'homme ethnique de plusieurs couleurs, yo mutu moko, pasteur. Et puis, bolimbisi, otuna susu mutu na mususu. Na moni olati teni oyo. Na ebite teni ozaka agent de l'ordre, agent ya ANER, ya sécurité to ya nini. Yebisa biso. Ah, merci madame Safi. En tout cas, mituna o nazarango tellement ebele pa bandeko bakomelaka biso ba tunaka mais ndeko to mona ko toujours osala ba émission na ba teni oza soda oza nani et en plus tout le monde na yo na ba domaine ebele ya la vie. Alors, je profite de cette occasion comme tout na mbula sika tozali pe na début ya année to expliquer na bande balana biso qui est Makusa Excellence. Donc Makusa Excellence n'est pas seulement un journaliste de formation. Makusa Excellence est aussi serviteur de Dieu, évangéliste, ministre de Dieu, établi par Dieu lui-même. Nakat na mosala naye. Donc biso na bake biso, c'est-à-dire c'est Jésus qui nous a cherché et nous l'avons connu. Yesu nde aluka biso pe biso toyebaki ye. C'est-à-dire ezana batu oyo baluka Yesu. Mais biso Yesu aluka biso. C'est-à-dire depuis bon mwana na biso, depuis na kobotama na ngai, je suis né d'une famille chrétienne, na koli na makolo na Nzambe. Si lelo tora na makolo na Nzambe. Donc nous avons connu le Seigneur depuis notre enfance. Et peut-être que ça là effort et toujours naïe. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons quand même des efforts pour notre tambola na lulenga malamu na Nzambe. Autre question tuningai naza non seulement serviteur de Dieu, je suis aussi formateur. Naza coupé sa ba formation na ba domaine ebele oyo toyebi na la vie. Pour ceux qui nous suivent, j'ai plusieurs chaînes. Il y a des chaînes de formation dans le domaine Newstou, dans le domaine Newstou informatique. Voilà. Plusieurs domaines, excusez. Donc, teni on a lati ezali significatif. Teni on a teni nzoto nangai ezali teni ezali semblable. Il y a teni ya basoda. Or, quand on va la soldat azali muto ako bunda pour sauver honneur ya mboka na ye. Soda azali mutu oyo ako bunda pour bikisa libota na ye. Alors, j'avais des idées pendant que je faisais la conception de mes émissions. Inspiration moro ene yela kinga kinala taka teni oyo pour signifier que dans la vie, un gagne ne lâche jamais et un lâche ne gagne jamais. Pendant que tu es dans le combat, il faut toujours que tu tambola le soldat. Soldat na kati na front ataba bete atama sasa ya ko beta azon rasimate. Il avance toujours pour conquérir. C'est ça aussi la réalité de la vie. Donc dans la vie, il faut que vous ayez le soldat. Ce que vous avez mis pour la vie, koyoka makelele ya batute, kolanda makita bakotonga ya batute, il faut kolanda objectif oyo yo ozana yango. Voilà pourquoi tout le bilan, parce que na kati ya bilan, batu mingi pe ba perdre vie na bango sans tenir compte ya kotala futur na bango. Merci beaucoup mwana mboka Makusa Excellence. Mutuna nanga mususu eza boye.
na ndenge olobi ke oza na nini ya batiniki ya plusieurs couleurs na bachambre ebele okutaka na ina tuna eske ndenge osalaka yango eza na badifficulté te osalaka yango na facilité badifficulté ni oyo okutana nango parfois kote oza formateur kuna oza kote ya tozomona ozobunda mpona ekolo oyo olati teni olobi eza lokola soda soki akie bitumba azongaka nsima te ozobunda mpona ekolo na yo sikoyo oyebisa so badifficulté nini oyo okutanaka nango osansortaka ndenge nini yo moko kote oformateur yo moko kote ochantre ozoyemba meka koexplike biso. Merci. Voilà que nabosanaki au rappelenga likambo même ya chantre, c'est-à-dire likambo pe ya koyemba tozana yango. Donc ba grâce ezali tellement belé mais au fur et à mesure peuple congolais ba ko découvrir qui est Makusa Excellence P. Les jours où ba ko découvrir qui est Makusa Excellence ba ko zala tellement béni na ndenge ya kosakanati. Alors madame Safi otuninga ba difficulté otozalaka nango pendant que tosalaka musala oyo, je vous dis que ce n'est pas facile car ndenge notre kolbake ezali fardeau oyo tozana yango depuis bomwana na biso ya ko teya batu ya ko conscientiser batu dans le monde entier eza facilité mais ce qui ezali dans mokumba o nzambe apesi mutu mutu akokanga maboko te mutu akolemba te il faut mutu wana ata très narai akanga matoi eza facilité. Je vous dis que kokende kotoyo oza koteya kotoyo oza ko pesa ba formation kotoyo oza ko lakisa boye eza kaka oto akolbaki fardeau to memi. Voilà pourquoi to ko senga na ba congolais beau aimer, beau partager, beau ça vraiment branché pour na kolanda na 2025 oyo ezana makambi belé et belé à malamu oyo eko pambola ba congolais na émission na bino yo katoli. Merci na biso balandi ya Zoom Congo Plus lelo boyoki émission na bino tozaki elongona wa bino Makusa Excellence boyoki na ba question on a posé pe à répondre sur les bilans. J'espère que vous comprendrez moko na moko à comprendre ayeba ata la bilan asala bilan ya vie na yena ba couple botala ndenge botambusa ki vie na bino bosala bilan na mboka pe bana mboka pe ba congolais bino pe bozo ya bino pe toli bolanda kaka bakonzi ya mboka te yo poza na part na yo ya kosala kotala te mboka eza boye poza na part na yo na pesi bino bambote bisika nyonso bozwami na Europe partout dans le monde entier. Beaucoup bakolanda magazine na bino makambo susu ya malamu eza koya atombo bino bambote lamu. Merci, à la prochaine. Bye. Bye. Mwananelaka akufaka te sankia simba bilaka oyo nzambe aloba na ye